maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une Mbote libota mbote bande konangai awa toye lelo na commune ya Matete de bonhomme toye kotala lupango oyo je crois que bato belé ba resepela na yango parce que mapango mingi to lakisaka bino toyebi ke bo sepela na yango. Donc awa toza na commune ya Matete a libanda tokota pe na kati. Donc awa eza na kati ya ndako lupango na biso eza na deux portes ya ba locataire au porte à liboso tozo pesa quand même moi image à kati mais tobi mande to mesana na balabala e bongo tozonga awa toza na makadam tolobaki lupango na biso eza na commune ya Matete de bonhomme oyo pona ba oba ebi de bonhomme bazo se retrouver facilement oyo eza prince oyo e banda na saut de mouton ya de bonhomme Matete de bonhomme ekoti ti esuka na 16e rue. Bon tozonga na kati ya lupango to solola. Donc awa tozongi lisusu na lupango na biso tolobaki lupango na biso eza na commune ya Matete. Donc awa tozokota eza lokola na dans lupango ezalaki ya munene ba morcelaki yango par 4 na gauche na droite eza mapango ya batu mususu. Donc ya biso eza place toza awa omona na gauche na biso place fondation ya moke wana ezali et na droite na biso pe omona fondation. Donc je crois que to poussana Torolakisa donc bon mon à droite na biso a fondation ezali na gauche pe place Torolakisa fondation ezali awa toza liboso ya porte dans le pan na biso eza forme L hein entrée na biso oyo eza ya 4,50 m sur 12 wana pona juste servitude et puis le pan nde bozomona ka fondation keiti place ba brique wana suki batandi bilamba ezali na mulai boye aza 12 mètres mulai na e aza 11 mètres. Donc aza 12 fois 11 na ndenge côté ndako ezali et entrée ya mulai o eza ya o eza 12 fois 11. Donc eza vraiment na espace bien eza munene ndako na biso yango yo biso tozo découvrir eza na deux portes ya ba locataire ndako moko ya 3 chambres salon na toilette na kati et puis ndako o tozali boso na biso awa place rideau ya chocolat ezali eza chambre salon simple. Donc chambre salon simple et awa place bomo na porte ya pembe oyo eza ndako ya 3 chambres na dans 3 chambres salon toilette awa eza mpandi tolobaki limite le pan na biso na ndenga gauche awa eza na fondation o mukuse biso tozomona à chaque fois tozotambola fondation ya mukuse wana ndenga gauche et na droite kuna eza na mur oyo tozonga su wana to redécouvrir ensemble. Dans le pan na biso en termes de mètres carrés eza vraiment munene et eza na commune ya bien. Donc des portes ya ba locataire ne tolobaki le pan na biso bandi na fondation au place to telemi oketi na fondation wana kuna liboso maramba mutuka kotuna te parce que yo moromoni mutuka eza déjà na lupango. Donc c'est que mituka ekotaka ata oyena grand car ata oyena vélo ata oyena elonyos brouette onyos yoko yana yango faut koyeba ke awa ekokota. Donc awa par rapport ya balabala ya munene to na 5e parcelle na macadam ya na macadam munene ina macadam et puis bon wana air to bimatoko expliquer awa lupango na biso yango yo. Donc ndeka bozomona
fondation oyo ya mukuse ezawana yangwana ebimi ti na prince normal donc yango awa et toroluka pe to baluka to la sabino tous les côtés ndenge bamekaki kotika ba espace pour batu baluka lupango mobimba donc tout qui est pena mupandi bomona côté oyo wana voilà dans la droite na biso yangoyo awa eza partenaire sur droite bomona ndaku oyo ya chambre salon ba futelaka yango déjà mbongo ya bien $70 parce que la chambre salon et ndaku oyo ya 3 chambres salon oyo to l'action 3 chambres salon eza ndaku moko bandeko ya bakolo lupango nde bazo vanda wana donc voilà un peu lupango na biso na commune ya Matete des Bonhommes bache yango na prix ya $38,000 à discuter na lobby bien bache yango na prix ya 38,000 à discuter donc $38,000 à discuter onyos azar kozala intéressé onyos a resepela komona lupango oyo benga biso toyeba kosolola parce que oyo eza ba opportunité oyo tozana posa mutu nyoso a saisir pour ça la bien donc oyo eza ba opportunité moko eza que au sombi au retapé parler au salsimo misala batu bakoti tokotana na kati ya ndaku donc kati ya salon yangoyo to relaxera salon ya oyo ya ndaku ya 3 chambres salon parce que eza bango moko bande kwa mukolo lupango et mususu wana eza locataire de bomoni salon eza bien salon vraiment eza très bien eza très propre bomona ndenge ezali eza na plafond eza na carreau donc faut que yeba que lupango na biso tolobi to chango $38,000 à discuter donc ba document to eza bien ato na salon to la likolo parce que mutu soka sombi yango eza na moi quelques travaux ya plafond o ekosenga mutu asala donc travail à plafond yango bozomona eza juste ko changer ba triplex mais tozo rappeler que ozo somba lupango ozo sombe loko basomba yango na état o ekuteli yango et yo okosomba nde okoyeba kosala moi ba travaux oyo ezali awa mais lupango par rapport à dimension par rapport à prix donc lupango aza 12 mètres fois 11 et na servitude à monene place pour moni mutuka wana etelemi donc atwala makadam place to telemi na lupango bomona makadam otolakisaki na ebandelité donc makadam wana esuki na 17e rue fallait ba continuer ngo awa mais to bima na balabala monene bomona mituka ndenge ezobwaka ba mabele bomona mituka ele ba moto ezoleka mituka ezobwaka mabele pona basala nzela donc awa toza na prince tobimisko na nzela ya monene otolobaki place makadam esuki quelque part na gauche wana espace o etikala ki fallait basa nzela ba continuer yango donc so monde ba grand car mo ya jaune eza liboso wana eza ba car ya société construction oyo bazoya pona kobongisa